N'ayamba éviter le quoi là qui dimanche passé n'a rien été la ville quoi. Boza na ona mitema na biso elenga te. Je m'appelle Maboko Yanzambe nazanga moko de la plateau de l'eau nazoyamba maître Golbert de champion de Tchango. Mbote champion Golbert. Ouais mbote. Champion Golbert babike Tchango nde makambu mais Tchango bolali na éviter pour les lignes. Tchango toujours actif. Mais toujours quand il mate de cause occasion banda babeta ki mutu na yo oyo nani oyo 5 chantier iska ya animal na yo kutu champion na ye okota na sama bele non te wana zakira ba combat amical biso bati ba wana na nyama na photo zoendi na combat pena bo meza na kante na nini tipa chango pena dans les mots bozala katikati. Ah, mais vous avez lié à 4 bomoni, lié à 4 bomoni, et puis, nous avons pas champion, il y a talent. Nous avons mis Makamba, mais qui Makamba, Azuba, oh, mais vous mettez le spire. Et vous mettez le spire, oui, il y avait de spire, il y a un son à spire à Golbert, donc il y a différents, mais ma spire, donc il y a Golbert. Il y a des aspirants à tout le monde, il y a des morts. Attention, talent, ils ont des morts. Mais éviter de ne pas faire. Tu vas mettre Golbert dans le plateau. C'est le combat mettre Golbert, tout le monde mettre Golbert à Bundakandeni et vous mettez sur le plateau na biso. À vous. Je m'appelle Maboko Yanzambe Makamangwe Bembide. Titi Lyongi mokonzi na ngai Titi Lyongi. Et dis-moi paloli bango na ndenge mokete. To les gars. Activez les jeux. Belle prise de la part de Golbert. Ok, activez. Belle prise de la part de Golbert. Activez. Après ce combat, malade contre The King. Olenga mukanzi na bilo kuna boti karingi pembeni. Makacha bolo ngo pembeni na baringi bozo na prier. Bozo masima. Tuta tuni ya ringi makacha bolo ngo. Belle prise de la part de Golbert. Bakache boti karingi pembeni. Boti karingi pembeni. Belle prise de la part de Golbert. Belle prise de la part de Golbert. Mettez une table officielle. Mettez une table officielle. Belle prise de la part de Sissa. Makache, botika des zones de pembe na ring. Prise de la part de Sissa. Tombé une, deux, tombé raté. De la part de Sissa, tombé raté. Je m'appelle Maboko Yanzambe Makamangwe Bembide. Titi Lyongi mokonzi na ngai Titi Lyongi.
edingo paloli bango na ndenge moke te toleka naloba nini bandeko edingo palolaki bango na edingo te awa eza likambo technique likambo fetiche te likambo titirichi te mikolo kate mingi wana champion Goldberg champion de Tchango champion Goldberg abeti Spire adimia mpe beteki Spire mais tomoni te champion Goldberg wende beta Spire bakangaki yo likolo bakangi yo likolo osalaki bango nini bango wana osalaki bango nini da wana ezalaki nango amonaki bango eza normal tayama ezali club na bango lokola ata kobeta champion na bango nabotolaki titre omoni ke ayaki ntango tokobunda sikoyo na athlète na bango ya club aye sikoyo akangi loko champion Goldberg tobeta masolo mpe a minute ezokende mbango tobeta masolo rapide nga na yo awa bientôt awa championnat ya bachampionnat na batante ezobanda ofandi mpe na ceinture basengi yo défi te comme so ndenge bato bazobanga yo mais est-ce que ozo penser vraiment que na championnat oyo ceinture korésister pa nao mais so ozomonaki moto azokoka koya kosenga combat défi te seke baza te bakoka te babanga deja ya mosika nde baza na aya nayoluka mosusu te ceinture eza yango wana oyebi obotolaka yango na pete mingi ata naleki na émission lobi non nazalaki maladi mais ndenge kaka lokwanga nazali na ceinture na forcé mais nakoya bon malheureusement nayokaki yo akosenga bakombat défi ya de Kinshasa mais aza na souci ya ceinture mpe wi kobabotola ceinture kodépose ezaka bien mais kobotola esalaka moke maketo attention ozoprépare ndenge nini mpona championnat ya funa oyo ezobanda bientôt championnat ya tanti oyo soki nazalanga sikoyo nde nabola na fa na travailler nananga calme natya te motu moko teke natya na matoi na motu nanga ke oyo naobanga ye mais nga naza na image moto alobi ke na Tchango banda bozwa ceinture bobombango na nsima porte ndako lende eza bokombaka lokwa avie bozela esala ti jour ekendeki kaka ceinture oyo omoni eza komba te babobunisa bakomba te oyo wana ocotala na ya wapi nayebi ke wana komba te wana nalobika makambo alobaki te bawaya koolobala bango me tozobundaka biso tozobundaka baprogramme programme ezalaka nde toza boye nasir na mois prochain awa fo tosala su komba mosusu ya bato ya Njili contre Petro Congo dans Massina quoi. Donc Kabulaka bango basali sélection na bango kuna. Bino basali sélection na bino. Voilà. Tema bongo mto asenga bino asenga ne combat défité. Et vous pouvez mal avoir res. Eza la petit mto pas salate. Attention Tchango baza pousse nini luku ni comme le Muamba ba migol babaza. Na boza komba moko to bunda na ya bitaka le kwa moyiba bampult. Ah Miko mabeta mala kwa mwa pu. Hii nazana kumba. Nanango. Ah. Nanango. So, nani akoyasenga défi nzambe? Nani akoyanza ngai? Bon, loko bata kosenga défi bazati. Mais yo kanyela te bato mo, nganga bakanyela bato pesa ngabie. Ah. Namo esinani. Na bani da chama na. Tu mikolo fune boyinda. Kanela nga mtu mwa funa. Na funa. Bango nyonso to wana babeta bango boyo oyebi teke nde toza na biso nyonso nde toza na tobunda bitolo tobandi apres tant tosisi batante toye na de Kinshasa na bima vice champion de Kinshasa toye na di Congo na bundi isu finale ya di Congo bakoma vice champion de Kinshasa vice champion du Congo oui bango te oza double trophée ya vice champion na trophée moko ya champion de foot ata oyo wana boganga wana ya koma finale akatanaka animal na biso animal na bino akatanaka bongo siko bon yebisana animal kamo pa yende mikolo alingi kolukia bato makambo mingi ekutu soki alukela bato makambo mingi ye pena na ngai so ye pena azwi courage wana pena oya pena tobunda yango bon nazela sikoyo nasolana na babureau nanga comme ça okotisa lettre sikoyo comme ça comprendre nango
Donc champion animal donc c'est lettre déjà changwa changu mpanda peto ko ba conseiller ba nani makoma ba zala na pour ça de toutes les façons de ça lettre caractère aïe na ebite na bani na boy na ngamwanda atandika mama ko le mo fudi e boko bibo sikanga awa champion kale atuni likambuna a muda tuni te ngai na tuni bakota défi namba quelque peu appelle et ça la déto kala nous bande ko oh ebongo champion Goldberg avant un appel il faut na nacha mongwana pele et ça me bien le bananu ndini banda à part 5 chantiers batuni yo babangisa kona chango rapela mutako banga pela ndeza rapasi pe ngali na boy na banga na chango na banga mutute ba ngamo pe bayini ke na banga na mutute ba shege bazawa na kutu na banga ka mutute nga nani lisusu na personnellement minga aboka na banga ate d'ailleurs ko bangisa ngeza ate pesa bango message obeta na dans la pesi bino ka bino surtout de vous ana bosanga na boli comme tumo waya na bete mbang nazo ya mandeko yebisa biso soki Goldberg abati na nani pour abete na Michel Goldberg. Allô mbote maman benga comment s'il vous plaît. Allô Obenga na machine à pétrole Congo c'est Big Manager la Goldberg héros national champion à Changu Mobimba donc maman chante maman charge ya Changu Mobimba donc champion félicitations maman chante maman héros le sapo champion félicitations la moni papa venait en direct Moussa Kitoko venait Big Manager félicitations to les laisse fort ben Changu Mobimba total la raye kwa beta muta azna wana nimala wa abundate heureusement de la cancer wa zara na ngana sauvaga ba animal sacrifice si la spire muta na za Goldberg c'est Goldberg ronde ko spire ba spire wana za tricherie na ye c'est kana wana robetel avant ta prof na ye c'est to kane la rayo sur ya tamu e wa ko lia za 5 cm de otana na ye bokane la nani ani nini bokane la merci maintenant pouvoir on gagne parce que on va dans l'instrument qu'on coûte à spire original spire sans kisi mama okamela ke animal nini obi animal azui bonda na lobati na lembi na kati na vite wana message wana donner madame de quoi surtout kaina allô bonjour papa bonjour maman na ngobenga comment s'il vous plaît Mabengi na komi na kalamu Mama Fatou na kalamu le sapo. Nani na lobaboya. Parce que mettre animal fa na kimia. Auti déjà kobunda déjà ba combat déjà. Et en plus ceux qui balingi parle de là et qui chaka ka minute. Ne ba okuta na mabunda. Pour la minute déjà bunda ki. Mais avec un problème. C'est la championnat de Kinshasa. Bapepaki déjà Goldberg déjà tout à liboso so babunda sundeni spire wana oyo animal babetaki spire ataki 1 2 3 abetaki déjà spire 1 2 3 déjà ramese sili ingayi yango moya akoma champion de Kinshasa atiko aza gouverneur na ye fort respect ezala quand même et personne n'a souci maman Fatou si maman Fatou n'a souci te mbande ko allô naza obligé au kata parce que soko benge faut dans la moi musique ya TV ndampato kana kamalamu c'est fait que bon bête que de respire mais ça tout ce ya champion animal comment vous allez voir comment vous donc batu nyonso tout nasima mutu donc bomona ke yango na ke comment tout reçoit ben chango susu na bakanga te baluka ta place kwa ba bani ba inka mundi ko wani zaki calme c'est ça bomona ke mutu mwa sala tricage zati ben comment le tricage et puis on expliquer pour maman allez ba ke solo simbi sentir et ba ke mutu nyonso to ko défi na air nyonso ta ko ngeki lobi la sengi lelo donc on a droit au bunda pour simbi sentir donc faut bunda
Allô? Allô? Mbote maman, comment est s'il vous plaît? Maman est jeune, mais non, le champion local. Maman Fatouana, Alambara Foué, Alambara Foué, depuis que l'on a commencé et ça a Goldberg, et ça a un animal qui est l'animal à la montre, mon rodent na terre, tellement on a tiré classique, on a cette montre, c'est un bon baptiste, policier, on a appelé, on a payé bien au crédit. Ah, bon baptiste, c'est ma policier, on a. Et pas policier, on a bon, cet animal, c'est bien fait, c'est cher, mais à Katarango, donc bon, on a qui m'a monté. Soldat style américain, c'est bon catcheur au biseau tout au Nidaraye, vraiment. En tout cas, j'aime mon champion. Donc, Goldberg, vraiment, 100%. Maman, toi, tu as un ballon. Toi, une fois, il y a plein de théâtres raisonnés, ils ont raisonné qui. Ingaï, ça va le faire. Les lobbies tombent à la téléphone. Maman, Fatou Benga. Maman, Fatou Benga. Maman, Fatou Benga. Maman, Fatou Benga. Allô? Allô, Naté Lokali. Maman, c'est un Zambé. Naté, les habitants de Foubakia. Bane Foubakia, le Sako. Tu me Naté Foubondo Kendal. Maintenant, ni? Chocobondo. Maître là le Maître le Azali moi koko so ke ya mwana azomona te mais alingela da entraînement. Nazomona numéro ndo ma fatu ndezo benga ngaya ba problème o boluka. Allô. On benga comment s'il vous plaît. Bengi na ngalewa. Bon, après, catch âge tout ça, et c'est qui âge vraiment repos. Azoa repos, mais Azan a une chasse à. Merci à toi. Nayebite na lobanini. Oh, champion local nda lobinga ite. Maman nani? Oh, maman na benga kia maman nani? Allô? Bon, comment tu n'évitez donc oh bon Chaki va bientôt attends mon goût de ça tourner la couche et ce ticket là ticket le gars va problème maman Fatou allô comment s'il vous plaît allô 565 comment on s'il vous plaît maître JC, le Sako. Contribution. Très bien. Merci à toi. Bon, n'hésitez pas à commenter, à retraiter, ils ont conseillé ma PC et ce qu'il y a mettre, n'hésitez mettre ceux qui ont dit que ma wolo bapona, n'ana qui a conseillé ma PC que pour ça catch, n'ana qui a catch mon kem kezo bonga, tout ça qui le bosso, catch ça kobina mais ba technicien micro ba télé ni ba comment ça ma catch technique normal, n'ana pas n'ana ça que
Bo sponsoriser bango. So comment ko sponsoriser bango? Ba comme na bambonga ko somba ba ringi ya bien professionnel. Mutu mwende kache bunda makaboe, bazwa kata 100 francs kutute. Akondima atembo na moka ring afuti bakaninga ya bakache aseni abundi akwela bukanya yoki pasi azonyi mwasi na filema ya moto ata sponsor azati ndeto baki ba petro basanga non okeka musicien bwaka yo opesi kwa msusu $10,000. Pourquoi pas bakote ko tsaba mbongo wana bakache basomba ringi ya bien ringi ya mindele ndebo mona ngwana ezakana resort na si ebendaka mais ya biso ezakama bazuma bende basude twi ngana meka ko kweya na lala te panzi natika mamokaji siko bango bandima bakweya bongo moni kati fetishe yaka makasi kwa nini mutola kweya ndimine azo bakisi abina nae amelisa mtu makila pona akweya te azo short te mais bango ne fiske bazo ndima bakweyaka donc mo place wana ngana pesa ba mafote mukeke ba bongisa siko pona ba bongisa plus ba sponsor baya otalo bité kacho ngana ndimna manager ozuye en charge occuper traitement na ye occuper moi moko kosa kulenda kuna akondima bimbo matala yo sakana likama mbongo au moins ndeka bando ko ya solo avumete pona katika commentaire toki ndo lobi mwana yebi ke catch déjà na ndenge biso to bundela kana na si iza ko changer makasi na ba style na biso to ba classique dans le style na biso pena donc qui différence ces aliments makasi par rapport à ndenge za gili boso na su bomo na ba commande ngezoleka na ba norme moko bien dans développement les années pena. Oui, développement ezali na yamba ka 5 appels na kati téléphone na ngai. 5 appels na kangi téléphone na chité na émission na ngai. En tout cas, bolimbi sanga vraiment lelo to betali solo ya tomate animal dimanche prochain, to betali na bilipo boka bilengi. Allô? Allô? Vous êtes pas dans le bien comment s'il vous plaît? La bien merci à toi en tout cas maître Azar pour expliquer bien ou comprendre madame. Bon, ça on a répondre ba négliger style congolais té ba kabola catch na des styles il y a style congolais no style classique il y a un moment que congolais ou de chara ba fétiche ba marque dit wana dans la bio kona ils ont un canal nango il y a un moment ba kabola ngo fétiche za mpanzi nango classique pe mpanzi nango il y a un moment et comment ba deux ceintures pour sentir la fétiche la ceinture la classique donc il y a un moment qui nda bongo ba négliger ngoté eza nango vraiment mingi pour na ko faire comprendre bien na bi ke bomona na zaka mo bonete ba combat fétiche et mon bi ba féticheur et mon bi ba technicien donc le ko moni mingi nde na Congo awa ba féticheur nde bande ko bunda trop ba technicien bande bunda trop te mais via ba remarque na bien le kaki mingi kacha Congo salité kacha Congo boye nde ba féticheur bon to la mukape ba mona ki kacha Congo zaka ki cité bizaka pena technique ya moni ba la muka bo mo nde ba négliger te fétiche za nango. Allô? 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 Bonjour, comment s'il vous plaît? Nachango Congo. En tout cas, moi connaissez le message. Sponsorisé. Et ça la bien makasi va se sponsoriser bango et que ça la biso bien makasi parce que tout le vraiment base de sponsor pour et ça la paye 4 congolais et qui est déliboso. D'inviter on a deux appels dans baki 5 déjà na eu 3 appels et quelqu'un mi balé au moins tout le rabattu à bout pour na 4 congolais et mata vraiment. Allô? Allô? Allô?
Mbote ya bengi wa comment s'il vous plaît? Bengi na komina Bumbu, l'avenue Zongo. Ah, na komina Bumbu ni avenue Zongo. Ya yango contribution ya misalelo. Kwa sababu ye, chateau mozani wana. Bata komana yele maître Jaguar soka mukunda. Bon, à répondre ce qu'on a maître Jaguar, wana za makambuna bango etalinga ete yende il faut à répondre yo. Appelle-moi copé nakati émission ngai. Donc na évité yebisa ndekwana soki okobunda na maître Jaguar. La lobby que on a banga kamutute. Et donc on a des faux yango wana na banga mutute. Soki maître Jaguar. Ayati to bundati. Allô? Oui, allô, émission. Mbote va parler comment s'il vous plaît? Na lobby na nemina tuna. Bana za komina kisa. Bana komina kini ya bio yango contribution. Okay, siko nani na tuna ndeko na ngawa na yakakia kwa za kwa mambo to lingala mingi. Eke mweza te abe mitabato bazana bachikapa nete champion ya Mateba na chikapa na haya ya mdanaye. Voilà question tourner à répondre yo. Taba. Avant de répondre yo ngana ngai na ebisa OK. Mateba za féticheur ya za technicien donc baza style mokote na Congo ba pixa des style wana ebunda. Bango ba technicien ba féticheur donc il faut ba féticheur ba bengisa. Mais ata ko bunda il finale ya Congo. Yo wana ebisa e. Ah nani Mateba otoko zala na championnat otobundi ya di Congo. Ba bengisa bango ba province wana bazalaki abunda kipe. Oui, dans habité dans le banini, mais c'est pas où t'es au Bunda, championnat du Congo où tu es au Bunda, mais c'est pas Zalaki Awa, tu Sida Zalaki Awa, Samsung Zalaki Awa, ni Musuzo, Lenga Bowana. Zalaki vraiment ebele Bunda qui ne va combattre, Bunda qui n'a pas style na bango, il y a Bunda qui na finale, Bunda qui a commis tina finale à la vie champion du Congo. Na style classique na biso ya Congo. Na komi na suka émission na ngana baki na wamba 5 appel. Na zo mama meona biso na 510 en tout cas ma réseau côté belé boli misalo na baki na wamba appel mingi te parce que la zalaki vraiment un peu surchargé maître Goldberg message à suka pe quelqu'un mbote pour la toucher l'émission. Ouais en tout cas na PC batutu mbote ba fan nyonso to ba manager na ngai ba conseiller ya bino ya ngwana na sisi tuzana réunion le va 17h et on a moniqué on a zaki na ngwa wa pesa ngwana réunion za lobi na 17h quelqu'un mbote maître Goldberg. Ouais la pesa mbote ya Mr Bangai Nina et Samso l'ompouf dans bango tout salam belé wa batu nga baza libanda ba ope baza baza tellement belé moi tanga ba komona bango ezate ba mbote na bino ya ngwana bon pesa nga ta maître Zimagola mbote te il est pas né libanda. Ouais Zimagola pe champion Stumi Zimagola ouais ma chance ya ngwana mbote Bambote ya to oui je m'appelle Maboko Yanzambe Nachité n'émission encore baboye toke ne komi commissaire université méthodiste université John Wesley na sima ya palais du peuple de avenue palais du peuple numéro 1 ba faculté eza ebele toutes les facultés ont besoin ba droit ba sciences infirmiers ba réseau informatique gestion informatique eza ebele en tout cas toke komi commissaire kuna mbango ndenge na lobiki na bwa qui veut prospère ba kine mwana Dallas atongo pe na bo sete ko bwa Chanel ba kine mwana ya King Kole pe na bosanité ko bake vérité la mokonzi mon vieux na teka waboy wana code commis déjà donc c'est le but que ya faut dingo mal coutumier pe na bosanité ko bongo vraiment papa na King Kumi ya faut dingo mal coutumier Douglas TC monsieur le maire de Givorce toujours kaka ndenge to boka kaka vraiment to but que na boka te point na boki bongo honorable Gabin Kindembe bisonyo so na fondation Kindembe en forme surtout bana ya moamba to bosate okende na fondation Gabin Kindembe et ça la zouate vraiment pour na ye likolo makasi kasi na boki Papindonga le voyage choix ezate Papindonga le voyage choix ezate mutabonga na nzunzu na e Papindonga le voyage ezate donc muto asala ke bon makambo ekota quoi donc ndito bi Niclet Kapende mama na Mercial Kapende mama na Mercial Kapende pe na bosete ko babongo maître Carlo Godila
na Brazape na bosete ko boka pasteur Bon Bomalika Berger etene Bokopolo Viergiste Mongo kitendi London kitendi ana lekiko ba mama Lili Bwele faut etiti motema ya Suzy kasi na susi ko bakela boki bureau technique na mobimba na bandiko boka modege tite longi mokonzi atongo pe modete papi fala modete d'abord kaka président Franck Diongo mon président Franck Diongo na boki opé mon colonel Chako donc papa ya bane belé makasi colonel Chako pe na bosete ko boka Simbumbu honorable Denis Kambai Simbumbu kasi na boki bongo vraiment dipo Gika N mon dipo Gika N bande donc vous à la brancher ya ba Nigeria te ya atat ba film nyoso ya libanda ya Congo mko msusu tote bino film ya Burundi oyoka ba Burundi nde basaka film après wana na bwaki Miranda Joseph Weljoye Ozike Jonas Maza Benjamin Mosiboni kasi Eugène Didier Mosiboni na bwaki bana tout ya ngaba précisément Kayemba et bongo bana ya Kayemba 65 na bwaki bino nyoso tona lo bibongo isalinga bien gracia yo yango kasi na kevo mako bwaka Diani omoi mwana ya 11 ans banyanya mikolo Jenny Shota Caleb Omatoko famille ya mobimba famille onyangu mobimba beba mini kamba motema ya